Ma Mission TV, le miroir du monde. Il marche. Et Lelo a toi commis protocole il y a président. À ce protocole il y a président de la République. Sur ailleurs tout le monde a eu un président. Et le président a ça la protocole à Salaga. La première président, on ne le reconnaît pas. Congo central. Congo central. Mais il faut il est gouverneur au Yazadéchi. Gouverneur oyo batubeli à peuple baboye, gouverneur aux population boye. Est-ce que chef de l'État a commis tala na miroir à lobby à tangi na bako na bani nyonso batia biso eloko o biso to obité. Alors to pona ko battre la bande ko to zaki na bango kuna nde to ko zwa refuge ah to zaka batu ya PPRDT beaucoup na Lumumba azana PPRDT parce qu'il est de la Muka azana PPRDT mais to zana ina kata PPRD parce que to kimi kuna parce que oebike atu ba garde ya corps ya atu ba leka ki bongo na taba ba betige les verts moko cross ya arme o bomoni o ya koya ki wana à partir à lelo to se prendre en charge ndenge monsieur atu aye à quoi que ont raté et vraiment tout sengi na mokonzi ya mboka azwa et vraiment problème au sérieux. Le lobby sont décrété un mariage à Rwanda, Ouganda, na Congo, Abou ya ma mère plein de lobby yango. Dépassé 15 jours. Que aujourd'hui, quand vous avez message, pour compter 15 jours. À partir il y a l'élo, il y aura désobéissance civile. Nous considérons date il y a le 13 janvier et ça date moko et ça marqué la mitou na biso oyo to récupérer dignité na biso ba botoli pour la makambo za la bien. Et dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Président Félix, tozo zong c'est une responsabilité na. To loba qui président azala na l'âme d'état. Rétro commission aux hommes na makambo basimbi batiki comme lokola jemoko ya Charlie Chaplin ba komi na ngoko ke na ngoboye donc ezali rétro commission yebisanga moto ozana yo ozovana na na yebisa ozovana moyibi oza moyibite oza moyibi pourquoi biso to bibazwa à tout ce bolinye mingi bocha ata PDG ya sozirte ou bien côté kuna ya jekamine pe bozui pe boche kuna te pe bolingie mingi a nous voulons un état de droit. Tolingite est à la slogan. Toyoki est comme le roi, mais état de droit. Alors c'est Ma Mission TV, le miroir du monde. Voilà, Baimboka, tozali ne sengo ya kuta na bino na système ali solikola li sobobi ete mwana musala population akendaka partout. Bazalaka na bosenga na ye bozo constater que totali na décor habituel te na yango na kopesa mbote na babola nyonso na kopesa mbote na mapinga ya mboka oba ko bunda pona ko récupérer moi eteni ya mabele bobi ke ezalaki sous occupation pe na pesi sous mbote na ba policier babatela kapé population na bosanité ba enseignant ba médecin oyo bangima ki na grève na kosenga na bango bande ko botala nalo botana se botala na situation ya mboka soki lobi tokei na hôpital sans médecin et kozala mawatro le peuple d'abord et sengeli pe bino bozala conscient bien que vous allez revendiquer ba droit na bino na pesi pembote na mama bipupola na pesi mbote na mama ba tongo pona ko nurukama pa ko kolesa libota na pesi mbote le susu na bana kilasi oyo ba kotala pe émission population parce que bozali ebele ba étudiant inikin tozali ko compatir na bino atako bozangi place à kovanda mais TV Zaradote Bandeko Balandi, émission population. Bandeko Balandi, et là, vous allez constater, tous allez dans le siège à PPRD. Ah, la siège à PPRD, tous allez dans Bilingue, tous allez dans Jeune, Bobi Moko était moi dans Boka, G8, vous appelez au monde à Pembe Nangai. Parmi les leaders, il y a Congo Central, jeune leader. Il y a Congo Central, beaucoup de monde à Lumumba, beaucoup de monde à Bilingue. Mais sous Bazali Awa, les loyo, Bazalaki na
ministère ya justice kuna tozalaki na bango basalaki marche na bango bapesaki mpe mbela na bango tokolinga toyeba eloko nini esalemi lelo exactement mwana mboka age 8 mbote ndeko Flavien. Voilà, tout le siège de la PPRD, parmi les leaders, il y a PPRD à Congo central, mais à toi la Congo central, tu es à Kinshasa. Événement ni le kilo. Lelo tout d'abord, bon, mon présence na biso de ça la déclaré na biso na PPRD parce que Tokimi toboya kili kama esalama na mayela munguna alingaki makila etanga alors topona ko batela bande ko tozaki na bango kuna nde toye ko zwa refuge awa tozaka ka bato ya PPRD te bokomona Lumumba aza na PPRD te parce que il est de la Muka aza na PPRD te mais tozana na kata PPRD parce que tokimi kuna parce que oyebi ke atu bagarde ya corps ya atu balekaki bongo na taba babeti gilet vert moko cross ya arme oyo bomoni oyo akoyaki wana donc présence na biso d'abord na PPRD ezali po na ko se mettre à l'abri parce que PPRD eza non loin ya ministère ya justice nde omoni toye awa mais ndeko toyaki na ministère ya justice pona nini toyaki pona ko récupérer eloko oyo babotolaki biso eza détenu lelo epai ya monsieur Atou na groupe nae Kankonde ministre ya intérieur et consort babotolaki biso bakongo nini oyo toke récupérer baza na eloko na biso oyo bango baza nango eloko na biso baza nango oyo esengeli bazongosela biso eza dignité ne Congo na bavaleur ya bane Congo yango bango babotoli biso yango et mpona ko récupérer yango tokosala nyonso à partir ya lelo soki omoni toyaki lelo mobiliser bato bauti Congo central de partout baye c'est pour dire que non à l'injustice contre le Bakongo et le Congo on doit au respect dit na ba communauté nyonso et respect oyo bakasin bazana o biso pe ba Congo to lingi tozana respect oyo bakatange bazo pesa bango biso pe ba Congo to lingi tozala na to koyi ko ndima te gouverneur médiocre immoral na province na biso et c'est pour cela les lots toujours dénoncer force négative au eza tout autour naie au bazo soutenir yé pour asala babuzo banaye wanazo sala biso to lobby à partir à les lots se prendre en charge ndenge monsieur Atou aye akoy kozonga te et vraiment to sengi na mokonzi ya mboka azwa vraiment problème au sérieux parce que jusque là biso ba Congo to bondi biso moko toza na passé glorieux o tozo lingate lelo bazwa ngo batia yango na se babanda wonyata yango to lingi ba étouffer et là ya développement ya Congo central te vous êtes sans ignorer à tout lelo a commis na nyongo ya 9 millions de dollars o a zui na ba banque et bani côté kété et sans compter barrière il y a batu azanango 10 millions lelo à tout à côté la division alina créé premièrement gouverneur nyonso ayaka millions de francs congolais millions de dollars o ya défi millions de dollars 9 millions à communauté et bazo talaye parce qu'il y a des rétrocommissions nous disons non aux rétrocommissions na Congo central to boy biloko wana lelo oyo monsieur Atou ndenge tozana vous êtes sans ignorer ndenge to vandi awa azo diviser gouverneur nyonso ayaka en esprit à cohésion nous avons ce qu'on appelle les makuku matatu c'est l'unité Congo hein donc ndenge tozana lelo Atou azo briser alliance wana ya makuku matatu vous savez que il y a 2 jours passés à Longoli Bayombe Nyonso tout ce qui est Liba Fleuve na gouvernorat aye accueilli à Zolongola à Longoli même commandant il y a la police donc commandant au hasard détaché major au détaché dans l'assemblée parce que après ça qui est meeting à ça des ordres dans l'assemblée à Boyaki à Zolongola à Longoli papa a sali 30 ans na patron na service courrier 30 ans na gouvernorat pour le motif azwa qui lettre et où qui l'assemblée provinciale au ko la mokoye parce qu'il est du Baflef à Longoli alors to boy biloko wana lelo oyo province na biso eza par terre eza chaos to komi to zonga na l'âge de la pierre taillée est-ce que faut to kanga monoko c'est pour cela on a dit c'est maintenant ou jamais biso to za préparé parce que nyonso to zui na mboka oyo bakoko na biso ils ont souffert ba télémaki ba lobby c'est maintenant ou jamais. C'est ce que nous disons aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais. Bakozon, c'est la biso dignité wana. Si c'est par la faute, si c'est au prix de notre sang, tokosala yango parce que lelo aussi on parle de Kimba, aussi on parle de Lumumba. C'est parce que bandimaki
dignité et koyate. Lelo pe biso tozana aligné wana pour dire que c'est maintenant ou jamais. Et à partir il y a l'élo, il y aura désobéissance civile. Nous considérons date oyo il y a le 13 janvier et ça date moko et ça marqué na mitu na biso oyo to récupérer dignité na biso ba botoli auto récupérer ba valeur na biso ya ba ne Congo biso mende muto boti Congo. Le Congo a un passé glorieux. Biso ba Congo le premier universitaire lelo o na Congo eza mu Congo. Soko zui lelo première avocate maman et la Ligue Bank aza mu Congo. Premier monseigneur noir en Afrique, monseigneur Kimondo, aza mu Congo. Premier prophète awa lelo tolobaka Kimbangu, aza mu Congo. Première partie eza mu Congo. Première médecin neuropsychiatre kuna ya CNPP aza mu Congo. Donc mu Congo aza pépinière même il y a intellectuel, il y a RDC. Tous ça na ba valeur, to défendaka ba moral, hein, to défendaka ba médiocrité, tout ça ba immoralité. Et lelo oyo makambo salami na Congo central et entamer dignité na biso, ba bafouer intégrité na biso. Alors lelo oyo biso to telemi on a dit niet. Pas de COP na province na biso, pas de rétrocommission, nous voulons un état de droit. Comment au ligne état de droit alors que aux fragilisé l'Assemblée provinciale? Comment au ligne état de droit est à la Congo na biso oyo alors que aux soit inspecteur il y a IGF aux fragilisé bango aux boto la bango makashi? Comment au ligne état de droit est à la lorsqu'il y a instrumentalisation et appareil judiciaire? Comment au ligne état de droit est à la lorsqu'il y a instrumentalisation il y a la police, il y a sécurité à Mboka et que ça l'état de droit? Nous voulons un état de droit. Tolingité est à la slogan. Toyokia est comme le roi même état de droit. Alors c'est pour cela biso to lobby, c'est maintenant ou jamais. Nous voulons l'équipe Pwanza. Les 4 janvier, ce sont des Bakongo qui ont été arrêtés. Et biso moko Bakongo, nous avons cotisé pour cela autozolo balelo bakufa. Je ne sais pas combien de personnes na banini mususu o bakanga malgré les 4 janvier. Et quand on parle des 4 janvier, et ça to yebi yango. On est conscient il y a rôle au biso ba jeune to sengeli to jouer na problème au biso nde. Mutu akoki ko défendre mabele na biso ya Congo centralité ce que za biso ba Congo te. Mutu azate biso moko ba jeune, il faut te défendre dignité na biso. Biso moko ba jeune, biso moko ba ne Congo, il faut te défendre ba valeur na biso. Nous voulons pas des immoraux. Voilà. Toboyi bango, la détournement, toboyi yango, le province a sali budget na ya qui 26 millions. Mais je vous dis, celle la société à pétrole, 26 millions y a sali pour 5 ans. Celle société à pétrole, na Mwanda, dont na 5 ans elle produit ça 28 840 000 $. Donc celle société à pétrole. Et maintenant, province Mounene Ndengwana, stade Lumumba wana o ekangami, stade wana po basala 3 millions. Et vous êtes sans ignorer que route Kaka au Poba Salon 1 km et ça a 1 million. Donc biso na 6 millions, so on 9 millions au Yazui, on 3 millions à stade. Et je vous dis, qu'attendons-nous? Il y a quinquennat, il y a président Félix Tshisekedi. C'est pour cela qu'on te lobby pour la Makambo à la bien. Et dis-moi qui t'y fréquente, je te dirai qui t'y est. Président Félix, c'est une responsabilité. Toloba qui président azala na l'âme d'État. Azala na état d'âme, azala na l'âme d'État. L'âme d'État, ezali tango bakobenga bayena dossier moko ezate que loko ya semblera par exemple en Philadelphie. Bayebisi que ser moko kuna aboma ki mutu aza na prison, bayena oh non, je vais appeler le procureur tokota la poza ser de pasteur Moutayeli azo souffrir non et yo kanaka na famille amiable non. Non, état de droit, il doit avoir l'âme d'État. Président Foualoba, que dit le droit? Voilà, moi la moka G8. Voilà, moi la moka G8, que dit la loi, qui dit la constitution, état de droit, le peuple d'abord. Nabakisi, situation Congo centrale, les lois. Bozo monate qui non, ils ont problème sérieux. Parce que Nayambayo, au Talissi même le pas ministre vice-premier ministre intérieur ba décision qui le baki za yangote mokonza mboka mais tout le mokonza mboka qui est sur le Congo central aki na Mwanda azepe kuna azovanda c'est pour dire que non ayebi situation Congo central. Qu'est-ce qui fait que non le situation Congo central ba trancher yangote soit à toi accueilli soit article comme ça bino na ba génion so bozala boyo moins et l'autre mais plus ça perdure conséquence dans nos années bazali et conséquence na weza rétrocommission. Oui.
rétro commission aux mona makambo basimbi batiki comme lokola jemoko ya Charlie Chaplin ba komi nango kokena ngo boye donc ezali rétro commission mutezo umisa nino atu parce que bazo c'est la chaque mois ceux qui mbongo ekoti azui mbongo atindi ceux qui déjà tindi mbongo moni mukolwana ba komi koluka ba dialogue je tel ceux qui mbongo ekoti kaka azui atindi nyonso donc ndenge toza wana. Comment pouvez-vous imaginer gouverneur moko azawana à son programme et Moutounio soyez bien. Comment pouvez-vous imaginer et lorsqu'on parle de peuple d'abord en haut et ça y a pas mort ou bien y a pas vivant. C'est ce que nous voulons comprendre. Peuple d'abord et ça peuple bakoufa déjà ou bien y a biso batutotikali. Parce que si pour biso batutotikali, est-ce que va yebi comment instabilité dans la province? Il y a rien qui marche. Et lelo oyo atwa commis protocole ya président. À ce protocole ya président de la République soka ye tozo mona yona na président et la président zo sala musalo protocole à salaka. Na premier la président, on ne le reconnaît pas. Congo central. Mais il faut il est gouverneur oyo aza déchi. Gouverneur oyo batubeli ya peuple baboye, gouverneur o population boye. Est-ce que chef de l'État a commis tala na miroir à lobby atangi na bako na bani nyonso batia biso eloko o biso to obité. Quand on parle de peuple, quel peuple ba on ba loba o ba OK pesa mo ta musu ba salabo o commis chef de l'État ayena mwanda il faut bazwa bato ba uta kazangulu bazo recruter ba kuluna faut ba kende kuna ba simba ba loba ba ko chef de l'État. On ne force pas la nature. Et le pouvoir aussi, on ne le force pas. Alors, on a parlé de justice parce que toujours qui est dans moi sous la émission, on a besoin de malembe. Babeng ici, le gouverneur, on a parlé de justice. Tout le monde est militant un peu, baza ko soutenir à tout basawana. Donc bon, on a évité. Je vais expliquer. Moi quoi 10 personnes. Azui abeng ici, azui moi batumoro bozwa baon. Des gens avec des culottes comme ça dans la ville. Azui atim ici baon banino bomoni jeep mora pembe yakiwana. On a filmé ça. Jeep on a pembe ba européen ça baon. Ce sont des gens à recruter baon tout autour ba chez Gagnon sur bazara pembe niwana. Au monde baon de bazaka neta bazalaki ba yena ba papier ba pesi baon bo banosabo. Au moni ne ba moni biso ba kolo province. Toye ba to baza ba wiki province. Ba kolo province ba ye. Au moni ne ba kimi. Et puis à Kamati ba beti ba ndeko na biso gilet verte. Biso to lobi boye. Tozan a besoin bazong c'est la biso dignité. Na ba valeur na biso ya ba Congo. Et l'autre tozan a besoin ba yibi biso dignité. Et c'est quelque chose qui n'est pas monnayable. Donc bakoki kosoma ona mbongo te valeur na lolendo na lokumu ya mutu bazong saka ona ninité. Yango tozolo bana bango lelo oyo basala bouzobate parce que peuple la patience a des limites. Mon Congo azali peuple moko pacifique. Alors mon Congo alobaka pambate. Ce qui te télémi c'est que trop c'est trop. Alors nenge toza on a toza prêt. Toza prêt à partir à l'élo. Il y aura des sacrifices, je vous dis. Toyoka, bozo aussi à Tukuna. Ba tindeli biso général. Boki lobby na iner. Coalition des jeunes leaders na ba mouvement citoyen tel que Baloucha Bazala qui basali sitting liboza gouvernement pour na kolala wana pour na journal lelo biso pa na biso eza journée moko kuna la Congo central pendant que bino bosa la marche awa bozo réclamer kuna ba na gouvernement oui ba coalition toujours la coalition des jeunes ba jeune balali na Bataloucha général Obachesika général wana aye. Donc bazoli biso mutu oyo aoya oboma biso kuna le général placé. Vous contre aye wana lelo na butu abetisi massage. Abetisi 10 balles bakangi 5 jeunes à Lusha. Lelo na butu na 1 heure. Et je vous dis yango muteleki la province balingi batia province en feu. Bazo changer batu nyonso. Vous savez na uta oloba moko eloko moko dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Na ligne na bibuku la ba na lingala bayo katolo biboye yebisanga moto ozana yo ozovana na na koyebisa ozovana moyibi oza moyibi te oza moyibi pourquoi biso to bibazwa à tout so bolinge mingi botia ata PDG ya sozir te ou bien côté kuna ya jekamine pe bozui pe botie kuna te pe bolingi mingi akosala bino ba retro commission ya malamu ya kitoko kuna ne mbo ya mingi obi nyonso eza pona nini pona likambu ya démembrement ya ba province. Toza le seul province. D'abord je peux vous dire 2011 et depuis 2011 Congo central a contribué na budget à l'état à 25%. Lelo oyo seule province tikali mobimeza Congo central. Batu nyonso
cash ndenge toza wana bato bazo alimenter nino oyo comment bozana alliance na mutu bozana na alliance to sali na oyo compagnie ngai na tie gérant yo tie gérant onga na tie na Monique azo détourner mbongo aliwa koisa compagnie na biso nga na biso to longola ye yo ozo récupérer atia wana c'est que bo ça détournement na yo lelo oyo bazo linga oye batala le peuple d'abord balobaki ba comment préparer l'élection alors il y a un bazo linga bazwa mbongo mutazo pour la province ba Monique province etika na mbongo eza province ya Congo central biso na beni toza na situation moko. Merci beaucoup. Voilà, bande kobola na moi en exclusivité ndenge bande kwa sala ki moi tourner wana ya marche na bango et puis tozo zonga pona okabona na invité. J'ai eu tout comme la souka, ma toi tout kolanda aux activités na bino et là qu'on une population qu'on retenir en définitif dans une situation au Congo central lelo et là qu'on population qu'on retenir tous ala qui humilier biso ba Congo en sima humiliation wana bazo boto la biso nyonso na mbongo na biso na ba recette na nkita ya mboka na biso ya Congo central alors que monsieur Atou azali un parvenu Azam mutu oya kanaki te ya kokota c'est pas un politicien akanaki te chance eloko pamba aliko tika pouvoir te po ayebi ekozonga lisusu te alandaki cours normalité akomi wana na parachute boum ayebi ki akangami na pouvoir parce que ayebi akozonga lisusu te alors azui azo sala tout na kokaba ba intérêt ya province nazo bisa ba ndeko nyonso il faut totelema to mi prendre en charge na sepeli ba mbuta na biso et je t'ai contacté par mémoire Nansemi pour nous dire que Ndenge Azawana, en tout cas, il a compris. Il a compris que province Zana, Nini Yepe a pessiment d'ordre qui balanda, action na biso, ils vont nous soutenir. To lobby, soki, biso to yebi, to patienté vendredi. Vendredi, nous avons conseil des ministres Ozala. Après vendredi, nous tout comme on écoute en Congo central. Gouverneur devant, il faut à cause de ce qui toyoki. Et les gens vont regretter que le problème est là, qui problème très simple. Il va régler on a sagesse. On a dictature parce que tu as une désobéissance civile, d'où tu pénaliser Kinshasa, tu pénaliser Ango parce que Kinshasa est alimenté, ils ont nourri dans le Congo central. Et là, on se prépare en conséquence devant l'injustice au Bisoba Congo, tu faire face devant l'humiliation. Devant le bazo imposé biso anti-valeur donc biso to na valeur te moto biso to zoni alors il y a autre lobby trop c'est trop et c'est la souffrance qui révolte l'homme et la souffrance au même temps on balobara peuple à se révolter et ça pas sindé peuple a batinda été
batindaka peuple état se révolter. Donc merci. Voilà bandeko balandi donc bolandi binomoko tozana bilenge bozo constater ezali balobi ke ezali kaka bango ba jeune a PPRDT bazali ba jeune pe ya ba obédience politique mususu tozape na Joseph Lumumba wa abeza mutalamuka et puis ba jeune mususu bazali bomona bala apolo ya PPRDT a ezali lieu de refuge na bango pour la déclaration sinon engaka sali mana palais de justice ne botu ko constater donc le lot tozali na siège ya parti du ya PPRD wapi na yambi G8 oyo azali parmi ba leader jeune ya Congo central ndako rappeler que azali cadre na PPRD chargé à mobilisation parmi ba sa mobilisation PPRD na Congo central donc voilà G8 Michel Roger Tseka G8 donc ne ba benga na ba intime na e to kamwana yo ezali ke sengo mingi na banzi ete message eleki to lo batulia ka pengulu ito imokote a to ki bango balobi o ba ko na ba makambo zo le ka kuna population Congo central ba ko kansanini babola ya Congo central bakokasa c'est que pena tambola na bakonyo so na babango bakokasa ndina okende nanga faudra qu'il ne ça les retour pour être tous la population type Congo central on a ciment ata j'ai eu tabe o memanga te pour memanga te voilà bande ko to kaboni na biso na émission to sukiwa matondo mingi merci le Congo, la France, la Belgique, l'Allemagne, le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola, l'Ouganda, le Congo au Congolais. Rwanda, Bosangani, Kozanga, Naboka, le lobby to décréter un mariage à Rwanda, Ouganda, na Congo, Abu Bia, ma mère plaît de lobby yango. Dépassé 15 jours. Que aujourd'hui, ça vous dit message, pour compter 15 jours. Pour comment on a dit son niveau de l'ambassade de la Bino, pour comprendre que nous sommes allés faire un coup pour le Congo. Nous sommes des patriotes, on coupe pas pour la Mboka Oyo. Lumumba aloba histoire ya Congo. Et que comme on a Congo et pas yaba Congolais. Pas Congolais, on a biso Oyo. Après 20 ans, exploitation oyo MONUSCO evwa bisibino Rwanda comme exportateur ya badiamant ya biloko bozango na mboka na bino te bolingi bocontinue komela makila ya bacongolais. Détrompez-vous, votre orgueil n'a pas de place chez nous. Bozala vigilant biso basatane tozaka bino bozala toujours vigilant. Monguna esi ya koti aza ndinga na biso on dirait camarade na biso bazali camarade na biso te susi na bango ezali bakabola mboka na biso mboka ya Kimbangu Kimpavita, Lumumba, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange, héros vivant. Et Kokabonaka, jamais. Mboka Bakoko et Adje Matemboto. Et Kokabona, jamais. Dans 15 jours, donc on a la limotion ambassade de Rwanda, ambassade de Ouganda, ambassade de Songo. On les appelle comme la maquille à Congolais. Boko Sanza maquille à Congolais. Et là, on dit que c'est la raté. Direction générale ya recette ya Kinshasa ezali kobenga bandeko nyonso oyo bafutaka mpako ya mabele ya bandako na bango oyo etongama na oyo ezali mabele ya pamba ndako etongama te baya kofuta pako na bango efuta makambala moko na mbula sanza oyo mobimba te suka le 1er février 2020 donc date ya suka ya kofuta ezali mokola yambo na sanza ya mibale tozali kobanda na mbula tozanango oya kofuta te akofuta ba amande ba pénalité oyo kolanda na ndenge mibeko ekosenga ba enseignement ezali kokoba nse kokoba depuis ebandeli ya mbula oyo ya sika 2020 na église mystère caché de Dieu. Semaine mobimba différents thèmes ezalaki développés na ba prière lokola la vie en Christ, les choses révélées de Dieu, la prière, paix na dimanche oyo thème ezalaki la vie en secret, prêché toujours na pasteur Deborah Mbondu. Je parlerai de la vie en secret. Tu n'es pas dans la tradition. Amen. Dans le livre, et dans le rôle à billet, et dans le plan de sous-sous, on se dit qu'à la billet du marito. Pourquoi? Parce que aux ingrédients, on obtient des Alléluia. C'est ça que je veux parler ce matin. Je veux t'expliquer que chaque chrétien doit avoir en lui un secret. Et lorsque lui fait part de cela, c'est une différence dedans de lui. Et nous allons parler de Job. Nous allons prendre Job 1, le verset 1 à 4, à 3. La Bible dit c'était un homme intègre et droit.
lokola momesano bien avant mate ya témoignage epesamelaki mpona bayeba tatolaki bolamu ya nkolo. Louange, adoration, prière et zangisamaka te peba enseignement oyo ezali kokoba toujours chaque semaine awa na église mystère caché de Dieu situé na avenue CA numéro 2 na camp américain quartier GB entre cette maison. ezalaki week-end 10 janvier 2020 nde clôture ya séminaire ya directive pe formation ya bacadre ya parti APC ya mwana mboka Henriette Wamu esalemaki. Ezalaki pe occasion pona parti oyo ameka kopesa baveu na ye pona nouvelle an ya 2020 na maloba na ye atalisaki ete 2020 ezali pona parti APC année ya badefi pe ba opportunité. Tolanda. Au nom de toutes les structures de notre cher parti et en mon nom propre, je présente à chacun et à chacune de vous tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui s'annonce comme celle des défis et d'opportunités. azangisaki te toujours na cadre ya clôture ya séminaire ya directif oyo koyebisa na bacadre ya parti nyonso bamilengele déjà pona échéance ya 2023 pona bango ezali na bastratégie bakozwa pona koyeba komilengela pe koyeba na kozwa na baélection wana ekosalema na année 2023. C'est en travaillant et en nous appropriant notre destin que nous pourrions à terme obtenir des résultats escomptés lors des prochaines échéances électorales. À ce sujet, je voudrais vous rassurer que je ne ménagerai rien qui soit dans mon pouvoir pour soutenir et accompagner les efforts déployés par le parti. Dans ce cadre, il me semble qu'il est impérieux de multiplier des stratégies pour matérialiser les résolutions prises lors du séminaire des directives organisé du lundi 6 janvier au vendredi 10 janvier 2020. Chers cadres et camarades, relayons le discours du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'heure n'est plus au discours, mais à l'action. Occasion ezalaki wana pe na cadre ya échange de vœux pour na ko remettre na mwana mboka honorable Henriette Wamu présidente nationale ya APC cadeau oyo ezali photo na ilongi na ye pour na kotalisa bolingo oyo bazali na yango pe kotombela ye année ya sika elamu. Otumoli peuple congolais, oluki papa nzambe. Otumoli peuple africain, oluki kolo nzambe. Binoba politicien fo boyoka pasi na biso. Biso bato tokotaka binoye. Sonne tofotaka bino malamu. Biso tomona ba pase. Na mboka na biso mwaka molobo mandeko na yo likolo ya mabele na yo akomo. Ndenge naloba katina. Ba congolais nyoso o bazwani na 4 Ma Mission TV, le miroir du monde.